Bino nyonso bozolanda Stéphanie La Rose na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Lelo na ye awa kolekisa bino ndenge nini ya kosala wing line na yo ozali ya misu. Comme tebi ke bato bele batina kinga ke oui Stéphanie comment salaka eyeliner na ya misu o to benga ka wing liner. Yango lelo na ye awa kolekisa bino ndenge nini ya kosala yango. Ezali vraiment facile ya kosala yango. Nabi ke ceux que zali mbala liboso o banda ko utiliser yango e kozala ezalaka moi passi mais le plus que zo sala yango le plus facile que ezokoma. Dans la sabino technique on a la salle la kapongai na banda ko sala yango pe e comme facile pour ngai. Donc koloba mingi te wana tolanda. Bienvenue sur La Rose Show, les belles dames. Awa nazo tracer ligne na ngai likolo ba sil na ngai. Luka keta nazo tracer ligne na yo ezala vraiment pembeni na ba sil na yo kotika distance te pour ce kotiki distance na ba sil na yo komona ke kosala bien te. Donc nazo tracer ligne na nga bozo mona wana nazo luka ke ligne na nga ezala vraiment mukie ezala munene makasi mingi te. To na komi na suka nazo tia vraiment ligne na nga mukie koto wana après koto suka mususu nde na komatisa mo volume mukie. Donc nazo se la brosse na yo luka ke otia ka gel na yo mukie pe zwa ta na yo ozala pressé te ce que ezali mbala na liboso ya kosala wing liner. Donc zwa ta na yo benda nzela na yo bien okomona ke maquillage na yo kobima kitoko po wing liner ebakisaka implice na beauté na biso tobosa nango te. Quand aussi ça ko tracer ligne na biso mon ligne nga semaine à tracer ligne nga e comme aboé. Après c'est l'antone parce que tout ça la wing na biso awa. Donc on ko sala ngo lokola boé, on ko sala ngo lokola boé. Et ça dépend mon lai o yo lingi o sala. La ce que nous tracer wing na yo, il faut ba no tracer ngo banda place ndela na mis o ezali et o matina ngo. O matina ngo bien ko banda ngo awa likolo ali. Awa likolo boye o matina ngo mais ça dépend mon lai o yo lingi ko sala. Netinga linga ka vraiment za mlai makaste ko za jusqu'ici donc au tracer ndela na yo. Donc tout ça la boye. De besoin mona ah on est que donc c'est déjà là na yo lina besoin mona na sala yango mukie et na kusala yango munene awa na suka siko lokot comme to lingi to sala wing na biso wing na nga na banda ko sala nga partie nzela na nga o boye pesa boye donc on la sabino il faut toujours kotia gel na yo ezala vraiment mukie na kati ya brosse après ozobanda toujours ozosakana toujours na brosse no kolukate otia ka gel ebele mbala moko okomona ke siko sala erreur ekobebisa ngo noki donc sala kaki avant obanda otina gel mukie pe ozosakana nango donc ozobenda kosakana ndeni ozobenda malembe po ebima bien après c'est là okomi kobakisa gel wana nazolakisa bino sikoyo no bana partir boy pozo mata bomoni place wana na sali nzela nanga bozomona to na sali nzela nanga ekomi boye donc na komi na nzela place oyo pe naza aya kotondisa lokwa je na sali nzela nanga na kobanda awa likoto nazo banda awa quelque part après kita nango bodo quelque part ici nde na ko kita nango donc na susu gel nanga na bakisi gel nanga mukie kotia gel na ebelete tia gel na mukie liboso na brosse. Après c'est là la tomboli encore mis na ngabo poso mis ça bo moni ke za ko finana zo sala maintenant donc faut que tombola mis au pona aux espace bien ce que moni ke le ko nga simbi miroir ce que moni ko simbi miroir to ko benda boye pona ezala pe facile pona ona kotia mais nga na ko tombola boye pona ezala facile pona nga na kotia la tomboli mis na ngai. Pe na sangisi yango ensemble au moment on sangisi yango et comme aboé au moment déjà les objets to sali wingland na biso donc ça kaka keke to bada ko tia siko crème to bada ko tia crème a nyoso boé gel na biso pardon nyoso a pona etondisa yango siko ko bakse sous gel non na kata brosse na bakse sous gel na ngai et na bandi ko tia pona tondisa yango. Bienvenue sur La Rose Show, les belles dames. Stéphanie La Rose, c'est ta comme c'est Bella TV. Hey, pas ça.
Connectango pour monde et commis biso boye dans ligne na biso ils a tout droit pe ils allaient vraiment vous mon question votre les placer maki kinanga eza donc ce qui vraiment quelque part place maki kinanga eza na kenango awa boye te mais eza quelque part wana ata soko sali na yo mistake soko sali au BBC ni cancela na yo pona ko bongisa ce que ça ke au BBC mais bon ni kinga na BBC te et ala na nga vraiment yango salami bien pe propre. Ce qu'on a quoi ko bakisa mascara nanga pona ko lakisa bino ndenge ekokoma. Merci. Merci na bino nyonso ndo bandi nanga ne bande po comme nanga na suka nzombe ya pambola bino nyonso ko bosana te soki video oyo bakisi implice na mtuna yo o aimé yango ko sala ngai bien pezala abonné na YouTube chaîne na ngai avant obima e ko sala ngai bien makasi ko bosana te ko ke na Facebook na ngai La Roche Show aimé yango commenter partageons na ba camarade na bande ko nyonso e ko sala ngai bien mingi e ko sala bien makasi. Merci nem tutala kanga er nyonso comme dans le bakaki zali kolona yo yango nga La Rose nazala pona ko sala toujours ba vidéo na ngai. Merci na ba Boss Brothers, merci na Hot 243, merci na Congolese Wedding Kitoko. Wana tukutani à la prochaine. Tina te et comme Tina. Bye.